Voilà, merci beaucoup Nabandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Mbote nabino ebele vena, mbote ebele sika obozwami partout na Canada, na Montréal, na Londres, na France, na Belgique, na Australie, na Allemagne, partout sika bozali bozolanda biso. Merci beaucoup et puis na ba province na biso awa décentralisation na yo tanga na ba kombo za territoire pamba. Donc ba mbote nabino ebele et surtout na Kinshasa pe internet landa makasi et puis na ba chaîne câblée ba kombo bilo à Cell News makasi vraiment de comprendre te mbote nabino et surtout na ba bonne surtout il y a Cell News TV. Il y a Yemoko Christelle Mamou La Rose, na pesio bambote belé puis Papine Zolamé son notre daddy bambote nayo et à Rocard Mies les mignons garçons Vanessa Moussaou ma petite sœur privée donc Talaka Rayo. Merci beaucoup na ndenge bo yambinga lisusu na sujet ya lelo pona bi mikolo vraiment faut mettre no pe ko tonga ngomwa muke ya Kinshasa na ya poto to solo la pena no makambo belé zoleka na mukili oyo. En tout cas Air Max a simbi toujours caméra pour asa la bino musala ndenge bomo na ngamwa mwete au bota deuxième république oyo kitoko pe elengi et puis na Gaulois Mayala na montage et puis masananga Junior Moyowabu. Merci beaucoup Léon nazana équipe Mobimba na partager na bango sujet analyse moko d'abord pour na nanu makambo ezoleka lelo na poto lelo pena en tout cas franchement to lobela na poto sentir on dirait baiser ça na poto to sentir on dirait makambo mikolo ça na poto mais to lobela makambo moko ezo ça lelo bienté 2018 oyoyo mabala na poto niveau et kabwani niveau batozu ba vidéo et participer ba nombre de vies et ça li pe ke ba chaîne internet et tala mana ba misusu fongo misika na ba misusu kuta na ba nombre d'abonnés te ba nombre de vies te mais zupe ba abonné na ba vidéo ba mabala ya poto so sala lelo likambo zo toucher vraiment communauté congolaise mobimba moi sina mobali bo soani mais ko swana na olesuka na ndaku ndenge na lobake mama dongo mayafi otingo mabaswana kana chambre kutu baboya kabana bayeba et puis ko swana ngo pe kutu ezalaka te. Pour moi c'est mitia resika na ye mobali pe esika na ye couple les otambola malamu mais ya bande ko na biso ya poto vraiment ça regrettable vraiment na ebité tant bazo comme regret il faut pas que ça na z pour kana na ngeleki makasi pour lelo pena ko swana lelo komi likamu muke tala niveau na ba couple ba komi moko azo enregistrer muninga couple s'il vous plaît baza pe na alliance mais moko enregistrer muninga peut-être tant balobaka masolo mo ya mutu mo ya libanda azo enregistrer muninga ndenge ya na ba ki chroniqueur na biso na ba ki chroniqueur na biso ndeto salaka couple komi ko sala makambo wana couple moi ça zo benga na mobile na ndaku mobile yemo ka zo mi filmer ndenge biloko bazo kangisele biloko où allons-nous tala niveau mobile a senté moi na moko boye soki ya 18 ans soit disant ça soki pasteur allez ma pasteur a suivi caméra ya téléphone ami mamiki abandi ko sala ba émission bo pesa ka ba sujet na biso ba pandisa ngone to sa ela kabino soki pe prison ko ya soki pe pavillon 10 ko ya to ko ndimango kaka mais bino nde botika ko mi ko exposer nge komi ko sala ngai pasi mabala ya poto pourquoi likambo oboye mais lelo sujet na ko lobela ngonga moko te na ko lobela ngona ya Gauthier business o azali pe moko ya presse na ko lobela ngona Neftali Ndaya o pa azali moko ya presse et puis na Marthe Mateus o azali pe moko ya presse to sangani boye poto luka solution ya bien to luka ki bonde ko kota na kati ya communauté congolaise ba couple ya vraiment za soni mindele bazotala biso YouTube akoma maloba na bino bozoloba bazo traduire ngo yango moni lelo na ba moko ko finga biso te zo finga biso grâce bolo bateko ya politique kaka te na ba couple pe bozo fingisa mboka couple bozo finga na mwana zo papa zo na miso mwana ke bakanginga esika mabe mama bino kanginga esika mabe tala niveau et puis bana bango bisa papa osali mama biso mabe vraiment il faut kende kaka et comme le kwa na molera akende na poto héros moi si ozobimisa mobali na obiloko na mboka mupaya po akende wapi mobali po ozobimisela moi si na obiloko na libanda po akende wapi po na kosala moninga mabe mikanisela mwa muke bolamu oyo asalela yo pe
Donc c'est un peu ça. Neftali Ndaya, bonjour. Bonjour, ya géré ko Betox. Qui m'ezali? Mobala mbinga, mobala ya mbomalazolo, pesa li tutu, qui m'ezali. Qui m'ezali? Avoya gote business? Ouais, qui m'ezali na CP sur la plateau non le lopoyo ça chauffe toujours hein. Na PCP bande nyonso ba Zolanda biso ba Rokar miezi to pesimbote na papinzola meso dadi to peso déjà ba mbote belé. Voilà, merci beaucoup Toye. Awa na loboko nanga awa Marthe Mathéus. Qui m'ezali? Qui m'ezali à gérer. On peut se mbote na ba nyonso ba Zolanda biso. Les lozo banase hein. Vous en formez-te. Nazo banase, nazo banase. Toi makambo na lobika stressé makambo ba couple. C'est linga pesi makasi makambo ba couple zo de kana mboka na biso tina la poto et ça la biso vraiment passe. Voilà, ils ont ça la passe vraiment to banana nous à tout honneur. To banana nous na ya gote business on azo pesa micro na nous. A se défouler pe na makambo ya likambo yo mabala ya poto ya gote loba nanu. Ezani bino pe batu boza Kinshasa lobby ya gote aux occasions pour ça kana alliance kena mama pour se comporter pe kaka boy nyo se commis par vidéo likambo muke boy moi couple na vidéo etiki ba guerre na biso ya ba chronique auto zaki to na kero beta mutu na filmer mais comme tina ba couple ya gote zo lobani bon na lobika que mariage zaka un mariage ne balbaka bolingo za moko libala pe zaka ka moko donc namoni likamwe komi boy kokene na biso na poto po télévision za ngonga na bandaka wala kokene na biso na poto mutu mwinda komi na poto précisément mutu congolais akomi na poto akomi ne mundele c'est que to bosani ba premier ali même ba mindele pe bango mo basala ka vidéo bi na couple bango to basala kasi ngo na zolo bati mutu oya perdre a bosani ba origine na ye a perdre ba repère ndesika to komi yangwana to bosani banani biso tozali to bosani bokoko na biso to bosani bomoto na biso to bosani lolenge biso to tambola kana société to ke to lati mondele et puis problème ezali nini congolais sika nyo sa komaka communauté na biso soki ba kotika likambo ba kuti kuna ezala nango bo so bango ba adopter kalika mona bango siko ba sala ngona ndenge ya mabe ya ona ndenge makasi na yebisio c'est-à-dire que congolais ta komi na lifelo obi ba diabolo bazala lifelo wana congolais osala makambo mabe koleka na ba diabolo wana na yebisio c'est que soki biso to communiquer na sika to adopter to ku likambo to kuta kuna biso to kosala ngona ndenge ya mabe ya makasi to yebi ke na poto mindele bala bongo mona soki likambo sili abenga ine to yebi ke zala bongo 100 mètres za la mundele depuis kala 500 mètres mais siko congolais baxi na vidéo n'était so mon vidéo mundele zo benga mbali na ndakwa rien et là c'est blanc on lobby congolais baxi congolais siko baxi na vidéo donc congolais ça mutu moko un peu spécial na mukili siko dans le mal so comme est-ce que passe comme to perdre ba repère to perdre ba origine na biso ki bo moto na biso ezo so pa biso voilà nyango na oya sali bongo betele maboko pesa na Neftali Ndaya micro wana po ezo ezalaka pa bino Neftali Ndaya oki ya gotie nga lobi kongola baxika vidéo en tout cas na kindenge ya gotie lobi mukili on karaboye donc congolais azana ndenge na amema makambu na ye donc anga ko bakisa moi pilipili mo boy mo mungwa mo boy po mambo ko masu makasi donc bazo ba monongo ko masu spécial par rapport à ndenge zalaki or ndenge bino pe basi ne mtuko sala makambo ngo bon na makambo bongo ko ba ka te basi la plupart ba vidéo o esami na ba couple ya mabe o ba kabwani o ba publier moi ça publier mo ba ne mutakala bino toujours basi na mona makambo bongo ezaka opesa moi si faute faute ezana tous les deux camps na mobali azana part de responsabilité na moi si pas en part de responsabilité jamais to ko pencher problème moko quelque part moi si to pas ka mobali non bango nyo somi balé bazana part de responsabilité na makambo wana prenons par exemple bolingani yo zana mutema ngape na za mutema obi question na selo moment ya mabe muninga a sepelate ngape na question selo ka mabe muninga a sepelate mais ozo kendo zo salango nazo pekiso zo kate yo mutema ne kanga kakezela ka yo ka kendo sala mabe tongo siko nazo na bengani poko ni za bongo biso na kinte est-ce que la meilleure façon zali ka vidéo non encore bateke meilleure façon za vidéo ba ki po aussi sango à la congolaise donc bozongi pena ki bokoko bo bengi le ko ba parents baza kuna te bo vandisi bato ba parena bino kuna ba parena bino o bozana bon kuna ba vandisi bino bo sololi ce que simbite bo ki koleka pe na kimia nyonso bo ki bo sali divorce silika wana oyo azui oyo ba ko pesa kuna o pa zongi bo et non ko sambwisa muninga
tant bozana tant ozo sambisa moninga ba ke ozo misambisa pe moko ndeto baka 1 + 1 = 1 na Bible eza bongo donc tant exposé o ya moninga libanda c'est que yo mondo mitie libanda po tant bozaki na chambre bondo mononka bino balé ezaki privé maintenant tant ozo mission na balaba ko c'était que sambisi na yo ba monyo ba moko pe libanda. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Na kelena on pas ya Marthe Mathéus likambo ezo yinda mabe. Na moni pe bandeko ba komelanga awa. Tokotanga mwa muke ba message na bango bozela mwa muke bandeko nanga Marthe Mathéus. Libino pe lelo occasion koya ndeko mwa balio awa soit muta poto balio to muto ya Kinshasa balio ya Kino poto. Okomi ko benga na mobali na yo na video. Ozo filmer ye ndenge ozo kangele biloko na video to mobile nazo filmer na video yo moi si pe opekisité bo exposer bolingo na bino na video est-ce que ça malamu pour nanga ça malamu te à gérer pour biso ba congolais nature na biso tozana na Congo bezaki moi ça respecter à mobile na minde ezalaki moi sina zaka na droit azaka na 1000 droits du côté mobile moi sina na poto azina valeur makasi ko de kambal ce côté même si ba congolais tenga ko imiter makambo eza ya bisoté tombo komi na mboka na ali ozango tchongo suka pratique a pratique comme que bosona mbala osali mobile sko andi ko filmer c'est soni makasi yo oyebi ke bosona mwasi tongo ozo filmer bongo ola sinde mwasi zo benga na yo ba rocha ça mais eza propreté bandeko ba tala pe ba lo ba azolo ba bongo poza na Afrique itanga koya na poto yeko to sala ngo samuta simba e na ekotika osala mate ekosala mate poto banike femme soit soumise soumission ya biso totika ngo na Congo tant comme na poto au lieu que moi ça soumise comme dire que mobile soit soumise à ta femme et loin que femme soit soumise et comme est-ce que homme soit soumise à ta femme si c'est me baluka neuf si c'est baluki neuf oh mbala koko sala ndango moi ça comme ko sala oh moi ça ko sala mbala comme ko sala est-ce que to banini voilà déjà donc to ko le baté po eza soni o ba congolais ba yo service voilà eza soni vraiment eza soni ndenge Marthe Mathéus alobi natanga message ya maman na biso Karine Badila moto na nzambe alobi chéri nyonso twana eza kozanga nzambe couple nyonso il faut kozanga na nzambe nzambe azala kati na bino ndenge ndeti kimia ekoza la vraiment Aline Malundama alobi chéri Kobetox soki bandeko na biso bazo sala bongo ezo pesa biso soni devant bandeko mususu oyo ya libanda ba Camerounais mususu ba koma koyoka lingala na ba africain mususu ba koma koyoka lingala eza bien te ya gote na zongi na yo susu na suka kuna ndeko moka yebisaki ngai avant na bande émission alobi chéri soko moni mutu azozwa muninga video bongo seke azoluka za na ba preuve na ye preuve anendeko oyo ba na ko kangele biloko oyo na yebite soki image wana ba ko illustre ngo na video tozolo ba oyo ba ndeko ba zo kangela biloko wana azali na ba preuve na ye preuve na bien za na ba preuve na ye o azo se réserver yango asali video wana est-ce que ça raison yango wana azo ba video na ye azo la video na ye to moi si mo bope azo video pas zo preuve na ye non couple nyo surtout couple nyo surtout na bolingo et zaka na ba problème et zala ba chéri bazaka na ba problème ba fiancé bazala ba problème ba marié bazaka na ba problème ozo mona c'est que si ka batumi balé bazali moi koninganiza ngana ngote mais na bokoko na biso tozo zonga ka lokola ba africain na kibo moto na biso to lo baka to sala ka sous palable zalaka na sianze teningi bokoko zalaka la likambo zali to ko benga na to sololi et puis to trouver la solution donc na boyindo na biso ya ngona to solo la biso c'est le dialogue to ko solo la kaka o ko lendisaka moninga tsika makambo parce que pas ces eaux comme anine donc on dirait banda ko na biso za susu na ba mur te ndako na biso tsika ngo polele nyonso ça banda ko poto za ba un étage mais na habité muta ya C ya rez-de-chaussée azo information ya muta 30e étage kutu to ku dantina le susute to dantina susute pa banda ko na biso na poto etika na ngo ka bongo polele donc likambo esale ma batutu bazo mona batutu bazo yoka et bon na habité comme lokola succès to ni nyango na zo comprendre susute eza likambo eza normal te bande ko nanga libala ezali ko moko cher ya mutu moni mais mutu akoko zwa mutu pe so linga si ça likamune vidéo pe ça est important une fois que dans l'état problème te to ke na mama l'état te bo excusez-moi nangina le baka que moni mutu akozwa diplôme azu doctorat sali nyonso moi si mais aza toujours na souci moko et loko moko alingaka sa na vie nezaka ko bala et lingo baka libala na vie ya mutu ça vraiment important et ça
trésor moko eza peut-être soko bali mobali ko mosala mabeka ko ndima kaka nyonso to wana nde bandeko basi musu bazoloba papa mabeza kaka mobali te ezalaka mwasi comme mobali vous comprenez mais siko ki bandeko na biso ya basi balati esprit moko na ebisio mais non mibali ko bako ko sa makambo na te elingo ba quelque part misisa o ya mawa ndenge yo lingolo ba mingi misisa ona ya mawa katani vraiment basi moni basi nde balabaka la femme sage bâtit sa maison siko loko baza sous ba sage te ba ko ba femme insensée yango ni bazo détruire ba foyer na bango bazo détruire mabala na bango na niveau wana voilà pesa Neftali micro Neftali babi elikamuke toke na vidéo loko vidéo ko tina makamba bale e ko taper na bolimo preuve na nga eza vidéo na nga na zozo et bon autant ba vidéo ezalaka te ba preuve on bando bomba onani pona za question na tout na ba maman na ba papa o nyonso bozolanda biso tango vidéo ezalaka te preuve ezalaka nini ba problème bando ezala biso to vanda ndako biso ba bo vandi pa papa so ma so bunda te papa so ma so sona te donc ozo ke libala ozo bake mabena libala ezala te pona ni bazor batan ya ko se filmer te ke to filmer po ngana za na preuve eza ngo raison te ke na za na preuve et puis tango ebi ke nazo filmer po eza la preuve obimisi yango mbala moko na public pourquoi po eloko so ili comme ça eza pas na l'état babimisa ka ba preuve te preuve ngo kana l'état te preuve ngo pe alingeza la peine misu pe ya batu yango bazo tshaka wana ndesko zako ozo sambwisa mwasi na yo moko mina ono intelligence wana na sagesse wana uzana ngote po soki muto aza sage na place abimisa ba vidéo wana okoluka nde nini ya kokitisa mwasi na yo donc mwasi pe tsa koma na état wana c'est que mona que trop c'est trop tika kana tsa mutongo libanda lokwa mwangana bimeza te po fona batela bana tika ka kende libanda usoti pe na nini na nko abina sale penza nko yelo kwa nko tika mabete nazo bwake libanda na bande kona kini kuna ba kasango omoni donc c'est un peu ça quoi. Voilà, en tout cas, nous avons dit que nous avons dit pour kini awa 1 giga comment ba wifi comment tala niveau nenge bande comment ba fanya Kinshasa ba moni pena ke ndeko na bango mobali ba bua kele biloko libanda bongo ndeko na bango mwasi ba bua kele biloko libanda bongo ezo sala bien te Marthe Mateus dikamuna vidéo toke na vidéo koti na bale e koti pe na bolingo bref babi yango nde bref yo solo banini po bande ko nyonso basiba lobi ke Neftali bi preuve na kala ezaka nini ce que tant vidéo ezalaka te biso lebe na tanga kala ke ba papa nso banda ko bunda te mais le comment ka ke likamke vidéo et lunga vidéo ya match et comme vidéo ndé ya mabala to ke ne pas to songe pa ya gérer a ti moi swana comme niveau ya ko benga na mobile atana côté mobile ngo c'est mobile pe c'est atika kindumba c'est ka aussi kindumba moi ça monika trop c'est trop benga na kaka kende na ye siko olege babengo na kimo mi kende na kimo lozi oche vidéo mo kimbesa nini tomoni siko sonya za nani il faut mi belle pe batika kindumba mi bala poto botika kindumba ah bon oui yona bango bongo ngana bango bongo te mazo pesa conseil batika nde kindumba poti mbasi ba comme niveau ya ko benga na bino na ndako to mo sa nzimbo bana ni bino ba bo fanti na bino bana ndako ikambo ezate mais différence mo na mabezo koma ozotika kindumba to comme si poto ndeti ya yo peut-être moi au kende ki poto na occasion et moi si poto te azotindela ba fille na Kinshasa ko tindela fille mo na Kinshasa monika na Facebook a sepelisie a senge numéro comme komoyani na WhatsApp comme yo tindela ngani na ona nini yo pe kanga nini na ona nini otindela pe la WhatsApp kai nini et puis na lobby a ko mutakalize o ba komika na système wana tant moi ça monike moi ça tindela ko penza boye c'est que mobile nga patinda kina le kanana ake pe ba kuti pe ya mobile nae siko eloko bongo papa est-ce que moi c'est ko zane sengo et comment ça peut moi si mafuta na mungambu pe ya moi si yo pe moi so vandi boza mobile na ndako muke mukena mibale aya bana mikie ozotindela bango babiloko moko abongo amsupe mobale mpazane pa marié otindela bongo soki mwasi na moni kuna to yo mobile no na ngambu ko to amoni yango bozande est-ce que bozana terme donc na moni ko dirait internet on te bebisa makambo ya solo peut-être qu'on a butu vers 0 heure boyebi ke boko lala bo rejoindre makamba vie moi c'est comme ça lala bi ke mbala lali a sous-traitant nga beta liboko mbali kwa mbeto azate il faut ko kita tango kita na sana boya kuti mbala petit sana bana azo chache na e diona azo chache ko ti WhatsApp na butu na messenger azo code ozo luka nini ponyo so travaille les dossiers quel dossier ko travaille na 0 heure pour na dossier ko travaille na 0 heure ça dossier entre biso mibali sur na 0 heure o tiki mbetu OK travailler dossier nyoke traité
parce que tant que aux hommes na bongo voilà mibali pardon bilili bana ba makasi na kokosa moko ya gojo zo kane ba même ça ebe loko ayebiso ouais qui na ebise non à partir de 22h je dois dormir parce que demain je travaille mais abi ke wanda zana mwasi na ndako donc na mwasi na ndako aba ma mususu tant ba wala na bite na ki mambangu lokwa wala la wana meke na boy atebo habite wala li akiti mbangu na sele ekomi atuka ya esa bien bon na émission elengi moko na elengi moko ndengina lobakabo ya moni na monde bolingo za penser à Mouninga, ils ont toujours tourné vers l'autre. Moi, je suis dans bolingo na Neftali. Donc, penser nangai, ngonga nangai nyo surtout, ils ont toujours tourné vers Neftali. Na sala nini po ACP. Parce que tout comme on a tout zonga na likamo na bolingo. Asalinga nini pour na sala eboy. Mon fidélité qui t'a moi bouquet. Neftali asalinga l'autre. Aza fidèle. Aza malam. Bon ngana na ki nukulukele moi si mususu pona raison nini. Ndenge balbaga ezana on peut ka rave. Et ce comme on na ma malili les alonga bien. Siko c'est que net singa na mituna toujours question na. Hein Glody Lukala métis noir asalinga nini pona ke nikulinga Neftali. Et puis ozongo kanga mabe po et puis ya mibale ya ngwatongo to sitele wana. Ozomona siko e commande na bolingo muntu tu akomo luka akanga muninga na mabe. Na publier ye sans raison okomo kanisi yango na bande kolobaki na toti na ina bakso personnel likama ko ozo enregistrer muninga le couple et le mabe ko na bolingo penza do ko kanisa ke mutakomo lo kanisa ke na sala nini po alia bien na sala nini po lata bien okomo kanisa ko na sala nini po na publier ye na sala ni po na kange na mabe nini ndeko za otwande ko yoko riana na interne ba kabwani boye lisolo boye le leko bena ba vrai couple masolo bongo ekomi siko mobali pe bazo bengano ngana comprendre komba ya ndeko na ape mona bandala komone na nango mena kutanga komone te za biete o ba bengani mona Londres te papa to sa ku direto ko mai Paris mona Londres mona bandala akola na Timas Luombo na pesi na référence na cerne na zo binga cerne ya kozwa ngai ya zo ma akola mna na moi la côté na bisoti do sali lo mobo na comprendre yo ba bengano na parler ozo filmer et puis o publier no ango siko po ozwa nini o comme na niveau te o comme na niveau na posa la nini te na poto to bi déjà ba bengana bino na ba 100 mètres ba 5 za nango eza na ozo komba do ezo sala moi passe kolobake nangana lobaka vraiment makambu wana ko kanisela muninga ko mokanela muninga na zone mabe pona publier tina kati ya bolingo yako te puis ça fait très mal au moins ce muta sa mabe mingi akomi siko za posa akanga muninga ndako malika muke atele mwani npo tant ozolo bakuna eza enregistré baza moni preuve yo pe jour ano lo ba bo voilà te na bolingo makambo na zate bolingo pardon na suksa wana bolingo za mondia o balbaka monde la fait no pe mbala moko bolingo za mondia patience bolingo za mondia pardon continu pardon éternel pardon pour toujours bolingo za mondia ya kubosana hein nde balbaka qui aime pardonne qui aime oublie qui aime makambo belé wana donc to sengi vraiment na biso bandeko ngali kam nangiza ka moko na tindi biso nyonso tout na likambo yo to zonga plutôt na kokanisa na sala nini pour vraiment lobby muninga ona zala bien na sala nini pour bolingo na biso zala bien surtout bino basi moi si muta simba kalibala moi si muta ba atonga kandako la maîtresse du foyer c'est madame. Il y a même Bible lobby qui a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Il y a l'ibossu yangwana. Et puis c'est la femme qui bâtit la maison. Or, si bino basi ne bokomi ko détruit bandako. Et yebani nango ke biso balba déjà que mobala zanika moi amuke. Bo continue ko considérer comme biso bana mike. O boko continue ko éduquer biso, o boko continue ko instruire biso, o boko continue ko lakisa biso nzela. Vraiment na sengi na ba mama, bo zala na mitema mineno nzamba pesa bino wana et puis bo zonga lesi ba mama na biso akala. O mona papa moko balala libana te me bana bato na tongo. Maman, mais papa n'a pas dormi. Oh ton, azala ki reteni na musala. Alors que maman dit que papa découchaki. Maintenant on les allait bon. Votre père là, de la merde. Vous ne savez pas, il a déjà un enfant avec tel comme moi bizarre. Voilà. Bambote na mamoto ke na ko chiter ba signaler biso déjà pas ndebokuna. Ah bambote nanga na Eva Yangulu la loi. Eva Yangulu mibeko la loi na Paris na pesi yombeto na mama na pesi mbote na kulutu
Zagor Luta Diambo oya maman Charlène Ndaya vraiment bossa la bongote na bondeli bino pe na bossa la bongote ka pende na loba siko na Viki Mabuluki ko sala pe bongote na kas songondoi nanga nazo bondela pe Ladine Baf Basunga oya Pichu Basunga ko sala pe bongote na bondela vraiment Iget Kamanzi mon ami ya 5h ya baba minuit na horreur avant horreur na sengi ko sala pe bongote l'artiste sérieux. Mon artiste sérieux, mon ami Hervé, le majestique, na katia Londres, ko sala pe bongote, vraiment na pe simbote na Merlin Ngola, et puis na Soki Sikaka, na l'odeur parfum de Paris, na Chama Vambouski, la fleurette, ya yo mbote yango wana. Voilà, merci beaucoup. Neftali. En tout cas, ngali le basuka pour émission dans le bezaka que tozo comprendre que to comme na époque moko oyo ce que le baby il faut ko boaka. Pona pour ceux qui to eki na temps ba parents na biso bazaki que ce que le baby il faut ko bongisango makambo nyo sengé ko mate tellement que to comme na époque ce que le baby o boaki na mabala pe ko mabongo ce que baby o boaki mamba bongisezate donc na comprendre que to comme na époque wana mais ya malamu ke zala kaka bande ko na biso tozonga conscience faut zala que mutolu ya bakoko na biso ekundama wapi ekundama na Afrique et puis wapi na RDC donc nyonso tu wana photo za la kanango na mutu to ba kandenge nini ya kobatela o toza nango so po moni pe ke esimbite na place que bomi sambwisa biso na mboka na biso babaka mwasi azaka clôture ya lopango po mabe moko bimali po mutu ba eloko eleka na kati fo mwasi afungola porte po mutu eba mabe wana donc so mwasi afungola porte te jamais akiko eba mabe wana donc ba responsabilité on a mingi ba pesa ngona ba mama jamais ba pesa ngona ba papa yango na code mingi ya na ba conseil mingi ya mabala na commune kuna babake mobala zaka toujours na raison mais epesa pe bino batata mutu makasi te atoza na raison mais pesa mutu makasi te ba ke mutema ozo blessé wana non mutema o ba pesi wana eza yango wana o mwasa za nango yoza mutema musuni pa za mutema musuni a bomba lelo lobi mais lobi okuna o bomba te ndeka ndeko biso mo musicien biso souffrance eleki mutema esedaka facile donc ce mutema cédé ndepe so mona ba vidéo comme kokoma bana kangiso bilamba bima kende babilo kwa bongo en tout cas eza bien te pona bande ko bambote na yo déjà bambote na ngana basi wa mabala bayebi ko vandi salibala penza na ndenge ya Congo na ndenge ya ba africaine na pesi mbote na ngana sema mayas motema ya Jansi mayas na pesi mbote na ngana Yolande Chio motema ya Pascal na pesi mbote na ngana Leticia mage komba papa na bosani na pesi mbote na ngana Persis ngalo la motema ya bato ya papa Espoir na pesi mbote na ngana Nere bamana motema ya papa David donc lelo zeka mbote ya bato mabala donc so bala te on a bosani na ngayo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, monsieur, c'est Pélissinga qui toko makasi ça analyse moto sali pour na côté abino ko se casse bien, mais toté abino moi muke. Christelle Mamou, ma Christelle. Oyo émission yo eza na kati ya tranche ya émission no sala menga abina na Cour suprême de la presse. Cour suprême de la presse cela veut dire to yeko kata makamo. O mabala pote zo nyoko ama. Ezo bunda, ezo ningana. Cour suprême to zawana na bandeko to kata kalikamo. O musique na biso entela tongi nani to yeko kata. Na ba Vanessa Moussa. Donc émission na biso fo bo sala tu boko marango ya golwa boko marango Cour suprême de la presse. Donc mot de la fin na yo. Moi de la fin n'angeza pour na basi mabala. Tant to bala na katobara pour le meilleur et pour le pire. Tant mon ninga za na passe là na pour na ko soutenir ye. Ya été que so même bal nous na gaffe moko otika yo to abandonner to banda ko bengane lo ko mombo moko bona miso bana. To yo ba peka pesa pe conseil ba na so pesa conseil pour na basi mabala nyonso. Mi bali beba ko respecter pe basi malgré le bina bango baza mais malgré basi bantu po mbeli mbeli atonda raté ataza moi si penda tel ba moi sinanga mo atel pa bi moi sinanga te mi bali to ba mbeli ba mbete tel point pour ce qui à moi c'est la belika botan ba moi ça kufi tant ka ba cha moi sina mort ka oya ya consoler wana na mona de kala mingi ta masa biso mo auto kufa moi sina un mois pamba ye wana na eloko muki. Kasi c'est que tant que moi ça kufa wakataka mtema bwe ka mutu alibosa ko consoler wana nde mutu remplacer. Voilà bambote na. Bambote na ngana
basi mabala nyonso po mingi opesa mbote oyo bato ebele kotanga bakombo wana eza propre espesa dakanda napeska basi mabala kako batosaka mibali na bango biko respectaka mobali no mpenza kande bible eloba wana na mibali oyo mpe balingaka basi na bango wana bino mo miyebi napesa no bambote ebele. Voilà, merci beaucoup. Tokomi Nasuka, direction technique déjà pendant salanga sinto umeli makasi. Si je vraiment analyse oyo pour na mabala poto 2018 oyo. Ba mission na ba 3e étage ba uti likolo ba kwa ipo. Moko kufi moko biki. Toujours ba congolais. Ndeko na biso moko uto sala émission na cimetière alobi na cimetière à Mundele. Tala niveau na cimetière à Mundele. Mundele mutasala cimetière na même ibale ba congolais ne ba leke belé na kokufa. Tala niveau mibali pe quelque part botika ko ça no pe basi mabe po basi aza être moko sensible à kokakate moi ti pe longwa na idée oyo ke mobala salinga mabe nga pe na ko sale mabe to longwa na idée na c'est pas bien bolingo kota to tika ba likamuki bosoyi na mobali vidéo toke na vidéo neftali pa lobi to comme na système ya ce que le baby buaka tina libala peso e baby ko bongisa te buaka. Quelle mentalité? Ba Congolais tous à la uni et que ça là bien. Et c'est là qu'il y a eu abino géri comme tox de la presse. N'a pas abino. Bolanda ngate ba te bele moi maele ba tu musu bazaka maele na classe au moins na déranger les makas. Nga avantage dans moi na sima micro bona ça peut analyse possibilité. Vanessa wana pe na moni aye moite Vanessa Musao. Voilà, merci beaucoup na Christelle Mamunenga ndimaki loko ele kamala muboye et puis na Gaulois na montage et puis na Air Max donc vraiment na raisonné moi na ramona zakane Air Max mais oyo Air Max donc to comme ça na à notre date di Papine Zola Meso au Carmies les mignons garçons ba abonné moi ni ba abonné le bena ngata Vanessa ba abonné botini na tinanga ba kombo na bino faut bo mériter au félé ko pesa mbongo te par bino nem to bosala kaki totalement. Quant à moi je vous dis bye, je vous love grave. Ciao. Sala ya minene ya sala ya kokamwa nazali frère en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage nazali sœur en Christ et le cousin en Christ papa pesa héritage. Papa yo pesa ki vision pesa biso provision tolingi tomona ndela biso esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya minene esika maele ya bato esukaki yayo ya ebandi salela biso ya kokamwa yeah.